C'est bon. Bande ko balandi topesi bino penza mbote bana ya Kinshasa, mbote bana ya République démocratique du Congo, mbote na diaspora congolaise bipai biso bokozali baku ya kolanda biso sengezali biso pambate bozali penza ebele ba bokolanda spécial plateau epai wapi tokolobela lelo makambo ya tina makambo etali mboka na biso République démocratique du Congo mbote pe yenga elamu na bino banso bozali baku ya kolanda biso na nzela ya Canal Congo Télévision, Radio Liberté Kinshasa pe na Canal Kin Télévision masolo ya kitoko ya mboka yango wana lelo tokoza elongo na mwana mboka Yannick Nzwiki ya Canal Kin Télévision. Mbote ndeko mbote na yo ndeko Flori Mbenga mbote pe na batali bakongo mani nyonso ba oyo bazwi vraiment li bakoya kolanda biso mingi penza tomoni bandeko na biso ya diaspora oyo bazoko likete ekolo Congo démocratique ezali ko kende penza liboso pambate ba oyo bazali ko kamba sikawa bazali batu ya bwanya bazali ko mema ekolo ya Lumumba na molongo esengeli ya solo elongo na Yannick Nzwiki bandeko balandi tokozala na nani toponi pona bino lelo moko ya Baibilombe na kati ya mouvement de libération du Congo MLC mopona miyabani ya Kisasa na assemblée provinciale abengami na kombo ya Jean Désiré Mbonzi wa Mbonzi. Mbote tata mbote mingi tata Flori Mbenga mbote na bandeko baso boyamba mbote euti ipena yemei somi ekolo kumu ya Congo mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo prophète politique maître d'école Uta Kisasa apesa ki de mbote ya pamba Boni tata mbote muzali bazojika banani wana bango elongo na Désiré Mbonzi wa Mbonzi bandeko balandi tokolobela nini lelo bakolo baloba nungu ebomaka mboka maloba ya CCC oyo moto na yango eyebanaka te oyo eutelelo yango penze eyebanaka te maloba wana ebomaka mboka lelo elongo na Yannick Nzwiki toyambi Désiré Mbonzi wa Mbonzi pona koloba na tina ya nungu oyo ezali kotambola likolo ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo Jean Désiré Mbonzi wa Mbonzi Jean-Pierre Bemba vice-premier ministre ministre de la défense nationale pe ancien combattant lelo kombo na ezele kotangama mingi na minoko ya bana mboka na nzela ya ba réseaux sociaux na tina ya makambo maye alobaki likolo ya nzinga tope entourage ya tata mokonzi wa ekolo bayebi mosala te bazali kotia penza ye kimia te na lolenge ya esaleli na bango na lisolo ya lelo na bokutani boye tokolinga toyeba yango epai na yo likambo li na Désiré Mbonzi lizali penza solo to ezali likambo ya lokuta Kisasa ezalaka boyete politique ya Congo ezalaka boyete tuba soki euti wapi na loba nini Flori mawa soni pe pasi ndeko Flori ndeko Yannick boyebi que classe politique congolaise esali soni pe ezokoba kosala soni débat maloba makambo ya kotatola pe akosakola oyo ezali na litomba te bango bakitisi yango na kati ya fulu soni tala lelo tozali kosala politike yango mpe po te tosala boni soki mpe totiki mboka etioli nzoka badongolo miso bato ya nyamu bakoti na kati ya politike résultat nango yango wana ozoyoka bolole nango nyonso tolongoi na yango bipai tozalaka toye na yango na classe politique ezalaki nde l'élite ezalaki na bato lokola bapapa Joseph Kasavubu mes chers compatriotes soko yoki alobi likambo ezali likambo ya kopesa bato bwanya politique ezalaki nde na batata Jean Bolikango oyoki moto abimisi liloba eza liloba oyo ya kosembola mboka ezalaki ya ba Joseph Ileo Songo Amba alobi likambo oyoki nde tina
ya politique. C'est ça la vraie vérité. Soki otali banda kamata caméra banda zwa bango te zwa maloba na bango banda koyoka okovanda boiti oyoki maobi bateyi biso nini. Moi politique azali nde leader azali moto aza kolakisa bato nzela na bizaleli azali kola mwinda na kati ya ndako azali mwinda na kati ya mboka yesu alobi mwinda batiaka likolo ya mesa bongo soko kamati nde molili ozwi milinga oti na kati na mwinda wana olebimisa lumière mwinda eke engenga ale milinga ekomi kobima bapoliticien lelo baende milinga ebimaka ekopeso kosu pasi na miso petrole ezosopanaka pembeni tala lolenge ya bayi politiki ebele bakoti lelo na RDC mawa soni na te bango balakisa eloko nini bayebi kosala bato baya kokeba na bango na te bateya bato esika nini mpe lolenge nini citoyen congolais akoki kotambola te bango bakoti na tuba yango na mileli awa ndenge lwambo makiada yembaka molimo mwe mopema na boboto politiki ezalaka boye te tuba soki euti wapi naloba nini flori eyanono peso yango wana ndeko ya miki esengeli lelo na kozongela yango topesa tofungola séquence moko ya école andragogie toteyaka bato basi bakoli mikolo baza na kati na science na kati na classe politique lelo toteya bango moni politique atambolaka ndenge nini moni politique alobaka lolenge nini makambo nini moni politique akoki koloba tino monaki na bamboka lokola bafrance ekomaka na une période oyo ke nayebi te eske baannule yango tozali kaka mpo ozwa une fonction d'état affiché il faut kota na ena ezalaki mpo basukola bato na mwa bizaleli oyo ya balabala bazongisa bango na molongo ya administration publique bakotisa bango na kati ya mwa molongo ya kokamba bato. Et je crois que eteyelo wana eza na litomba monene awa na RDC bongo Florim Benga ngai moko directeur école yango ngai moko directeur école yango mpo na yebi ebele na bapolitike na biso awa baya kopea na kati lokola nzinzi na kati ya mai ya komela likambo lizali awa Jean Désiré Mbonzi olobi yango likambo ya tuba ngai na kanisi maloba ya bakolo balobaka boye mai na ebale eninganaka pamba te soki tuba ekoti lelo ezali poni te prophète politique Jean-Pierre Bemba alobaki makambo na nzela ya bapandisi yango ya presse moko ya libanda mpe yango lelo epelisi moto na nzela ya bareseau sociaux ezali kosilisa bato soi na monoko motuna mozali boye Désiré Mbonzi makambo mango mazali masolo to malokuta nganga koti kikumbiye pona nini mama kombo ya Jean-Pierre Bemba commandé saucisse ya boudin kombo na Jean-Pierre Bemba yango nde koma kotelemisa kotombola bato po moi politique na Congo bayoka ye bamono ye bayeba ye esengeli atanga kombo ya Jean-Pierre Bemba wana akomi na tina wana akomi na valeur sa yeba lelo ndeko Flori soki moni politique bayi politique ya mike wana soki atangi kombo ya Jean-Pierre Bemba te po azala makambo ya koloba te bongo ezosala malamu te il faut atanga kombo ya Jean-Pierre Bemba po yazwa valeur omoni ndenge ezalaka bato bazalaka na expression moko kala bazoba voir Paris et mourir voir les États-Unis et mourir. Yango tokoloba na politique RDC citer le nom de Jean-Pierre Bemba et grandir politiquement.
ezali nde bongo nakopesa yano Flori uta somi ekolo kumu ya Congo Jean-Pierre Bemba Gombo prophète politique uta azwi mpifoyo ya ministère ya défense nano asali oyo babengaka interview na presse moko international te deuxième position de toza na télévision nano asali yango te natangaki eloko wana lokola yo balobi na Jeune Afrique mais Jean-Pierre Bemba a accordé interview na Jeune Afrique te na banza bato wana bazali bandoki balokaka na butu boye baza na Jeune Afrique na bango ya butu bazali mpe na Jean-Pierre Bemba na bango ya butu bongo basalisi yango interview yango na butu moi politique Flori Mbenga abangaka oyo babengi devoir de mémoire abangaka eloko babengi droit de réponse moi politique ya solo moi politique azali civilisé oyo azali éduqué moi politique oyo ayebi tina rosala politique abangaka makambo mibale wana droit de réponse na oyo babengi devoir de mémoire po makambo yo lobi lelo lobi eko rattrape yo bakolakisa yango olakaki boye olobaka boye osakolaki boye po soki yo lobi likambo ya lokuta bakopesa yo réponse ndenge nazopesa réponse na moi officine wana ya mokekeke moi officine tout noir laboratoire moke wana nakopesa bango droit de réponse était faux archi faux oyo babengi na le jargon na elobeli na bino ya ba réseaux sociaux fake news lokuta monene ezali kindoki moyibi kokamata kokosela moto likambo soki otangi kuma Jean-Pierre Bemba yo komi grand politicien. Voilà, mwana mboka Desire Mbonzi wa Mbonzi toyoki yo penza ndenge tolandi yo plus na bokebi nyonso mais nakoyoka yo otalisi ete ezali lokuta monene mais nyonso maloba mina tina ya ntomi ekolo Jean-Pierre Bemba Gombo lelo toloba nini mwana mboka Desire Mbonzi wa Mbonzi nomination ya Jean-Pierre Bemba lokola vice-premier ministre pe ministre intérieur il y a plutôt il y a défense tout moni ndenge nini population congolaise bazali plutôt un espoir makasi simanaye. Est-ce que tolba que moto ya Jean-Pierre Bemba Gombo azali bonko déranger ba réseau mafieux ni surtout na partie ekolo o penza boperaka yangwana campagne to pe laboratoire wana ifandi sami pona ko discréditer to pe ko kabola bangona mokonzi ya mboka aussi olobi yango Jean-Pierre Bemba vice-premier ministre ministre de la défense et des anciens combattants akateli bato misala ya solo abebiseli bango misala na ndengeni cop na bango esili cop esili ndeko Yannick na kopesa yo o babengi renseignement information te mais renseignement makasi ya ba pays oyo bazali kobundisa biso euti na biso moko ba traître batondi awa na RDC bazali na kati ya ba acteur politique bazali na kati ya bino bapanzi sango bazali na kati ya bato ya ba ONG bazali na kati ya ba fonctionnaire tango Jean-Pierre Bemba somi ekolo kumu ya Congo nommé vice-premier ministre ministre de la défense alobi nous devons essuyer cette humiliation. Nous devons essuyer cette humiliation. Likambo wana ndeko Yannick et Baby Sibango Mitema restaurer l'autorité de l'État. Ozoyoka restaurer l'autorité de l'État. Nous devons essuyer cette humiliation. Pacifier la République.
maloba ya Jean-Pierre Bemba oyo wana esilisi bango mayele aye kobakisa na stade alobi oyo etali unité ya mboka oyo etali souveraineté ya mboka pe oyo etali intégrité territoriale non négociable. Non négociable. Alors, bateau basalaka misala wana. Misala ya butu. Misala ya butu. Même ba commerçant bazana kati. Kokamata wolo na FDC. Bolandi te na Bukavu. Bakendeka koteke butu na Rwanda. Ole bateka ngwe na biso. Na relation muke donc bangwana bazoko pesa misolo pa bapandisa ngo poete bakoma makambo ya iyo bangona bazeko pesa bapandisa ngo mitema pe mitema likundu bapandisa yango balibina mingi TikTok ya solo wa ni na ba mingi TikTok mais biso to bate TikTok tok et boto mboto et ça ma amute bango pona $500 akokamata lokuta ayena yango akomi ABC tatana mama bafutela ka classe olia koma makambo ya malonga ya bosembo ya bomoto oyo ezotonga mboka ya kamati yango nde pona $500 asalela bato bazobundisa biso likambo monene ya solo na kati soko moni moto azobundisa Bemba azokoma lokuta na kombo ya Bemba ye wana M23 très bien bon comme sikate très bien ce qui monta le lokuta a commis lokuta pour la Jean-Pierre Bemba désiré Bozalobi à M23 pèse solo wala za maloba na yo mais boyebi pe yango wana ezali maloba désiré Mbozambo zongi kaka na mayoti koloba awa fake news ezali kambo ya solo te Bemba Gombo accordé interview na média moko te ya libande ya mboka uta baponi lokola vice-premier ministre puis ministre de la défense nationale puis ancien combattant soki ezali solo que Jean-Pierre Bemba alobaki yango te baboti lokuta bakomi lokuta na nsima na yango Désiré Mbozambozi bazali koluka eloko nini eloko bazali koluka ndeko Flori ya liboso balakisi nano kanda na bango pasi na motema te tata ya kati biso panga kope na biso ekufi ya yekuna nde kobunda ya solo biso kala tozalaki tomesanaki na baministre ya défense oyo bayaka maseki oyo aye nde likambo ya solo mpo na nini ya mibale bayebi te Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Jean-Pierre Bemba Gombo soki basangani soki batamboli elongo kope na bango ekufi libela bayebi bongo c'est ça la vraie vérité esengeli bakabola bango olandaki na esika tobengi na union sacrée na stade discours monene oyo Jean-Pierre Bemba maloba mitano abimisaki ya liboso alobaki unité soki toyokani te kati na biso banguna pe bapaya bakoprofite na yango mpo bapanza biso mboka etelema te pe na ebandeli na bandaki awa na kati na biso awa na milieu politique basali ya M23 bazali na milieu politique na milieu ya bino ya presse basali ya M23 M23 penza bapandisango basala mosala lolenge makambo ezali koleka M23 na bapandisango bazali bapandisango ya makambo lokuta bazali babenga ba M23 bazali bango bapandisango mpo basalisaka M23 bafuta makambo tala ndeko Flori ndeko Yannick mukolo mususu bosala plateau bobenga ngai na ya awa preuve à l'appui na kotangela bino kombo na bandeko na bino bapandisango batala mosala ya M23 preuve à l'appui et je dis je sais ce que je dis preuve à l'appui
na kolakisa bino na kotangela bino bisika bazwaka bambongo. Preuve à l'appui. Merci. Tozali kolanda awa bilili ya stade de martyr ya Pentecôte ya ville province ya Kinshasa. Mokolo union sacrée bimaki na miso ya bato. Lobi yango awa Jean-Pierre Bemba lobaki makambo ya motuya makambo matali ekolo. Bon moko ya bana mboka makambo etali ndelo ya mboka na biso makambo etali bonsomi ya bana mboka makambo maimanso tokoki kofanda kolobela yango te ezali négociable te. Motuna mozali boye Jean Désiré Mbozi wa Mbozi. Est-ce que koki kozande maloba ya Jean-Pierre Bemba mayalobaki et comme lokola élément déclencheur et pas ya badongolo miso pona koluka nzela ya kokabola ye kotia bokabone kati na ye na tata bokonzi okolo te Jean Désiré Mbozi wa Mbozi. Florine Mbenga na kobanda mwa mosika moke mbala ya mibale Jean-Pierre Bemba aloba likambo etali bosomi ya ekolo na 2005 alobaka na stade de Tata Raphaël. Jamais na kokondima ata mokolo moko te eteni ya mboka na ngai ekenda. Très bien. Yangoyo lobi na stade de martyr asukisi lisusu mais matali souveraineté, unité, paix, intégrité territoriale non négociable. Ezali liloba moko oyo azalaki nango na 2005 lelo azali na yango ya liboso yango wana ya mibale ndeko Flori Mbenga pe ndeko Yannick Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Soki avandi ake komona Jean-Pierre Bemba lobi ndeko totelema pona ekolo eloko liboso yango wana bato mingi bayebaka te ntina basalaka politique. Jean-Pierre Bemba yebi ntina azosala politique po asengeli na salaire ya fin du mois te yango nde kovandisa ye kobile kolesa ye te ezali nini tala atiki poto na 1998 bayebaso bazalaki bana yaba mobutiste misolo nini bavandi bazolala na kati ya bapalasi bazolia misolo. Jean-Pierre Bemba amitikaki akei alobi ngai nake kobunda pra commando akei alobi ngai nakei kobunda pona bosomi ya mboka na ngai ezemba aliboso te bango lokola bayebi ke Jean-Pierre Bemba atelemi pona likambo oyo ya telemaka ya solo bango bayebi lokola président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi atelemi pe likambo oyo alobi akonégociaka na baterroriste te ozoyoka pasi na bango couple na bango ekufi bato mibale oyo boye mpo na nini makanisi na bango za lolenge moko pasi na bango ke makanisi ya bango bato mibale oyo mpe na mibale oyo ya lolenge moko mpo na nini topanza yango bango lokola bamesana kokabola bato kotia boyinani na kati na bato tala ndeko Yannick na gouvernement ya oyo nani ozalaki awa ke lobi awa tata moko azali président de la République ya gouvernement Joseph Kabila yoana eleka 6 mois te oh non baluki balingi basala président coup d'état oh non donc ko-inventer kolukaka kokabola bato. Voilà, puisque ozoloba s'il vous plaît, oui, réseau wana ti lelo oyo ezosala ndenge bazalaka kosala bato bayinana baacteur politique babomana bayinana bacongolais bayinana yango oyo bazongeli alo babi bon tokobanda likolo soki bango bayinani sikoyo boye population ekolanda groupe oyo ekolanda groupe oyo simplement ça. Voilà, moi Mboka Désiré Mbonzi wa Mbonzi lelo yo ndenge yo moko tiko bango élément déclencheur ezabongo maloba ya unité ya mwana Mboka Jean-Pierre Bemba Gombo na ngambo ya stade de martyr de la Pentecôte lelo ba laboratoire efandi
pona kokosa ndenge oti koloba na ntina ya nsomi ekolo. Est-ce que vous allez kobanga tina mikolo ezali koya baloba peke Jean-Pierre Bemba Gombo alingi kosala coup d'état pa mokonzi ya mboka okoseka na seki monsieur Yannick na seki pona nini? Jean-Pierre Bemba azali d'abord un garçon éduqué. Mingi ba côté la politique awa ce que nous ba moi passé na ye on ressassé sur son passé. Ezali un passé hypothétique, un passé compliqué, un passé difficile. Jean-Pierre Bemba Tanga. Ce que nous avons dans la carte, nous avons un déficit, un problème monnaie et instruction. Jean-Pierre Bemba Zambi peut approuver un parti politique à travers le monde où le devise est en Zambie. Ezali MLC. Mingi bazana ba yebi Nzambete. Bazé batobe ba franc-maçon, ba Rose Croix, ba Incankar, ba Mosusu Bandoki. Bazé wana. Be koloka. Ça loki na buto akokite na moya luki abandi ba fake news. Abandi ba article ya lokuta. Mingi na kati na bango wana. Bakoya koluka ko pesa moto étiquette oyo ya yete. Tomona ki makamba se payer wati. Ba bimisi ba dossier na ndoki mosu azaka na CPI kuna soki Moreno Campo. Na moi si moka azaka na Béatrice le frappeur, le kakombo frappeur. Oh, na Ben Souda. Ben Souda yepe na kati, yepe na molongo. Oh, nous avons des preuves suffisantes. Preuves suffisantes. Mona bateau. Makuta mbongo zolongwa awa ekeipoto CPI ba témoin ba déclarer awo et commune à Souka acquitté preuve suffisante et commune à acquitté innocenté, c'est-à-dire à pétolami mona bato likambote likambo na motote ndenge moko lelo okomona ke réseau wana ezali réseau oyo esalaka mosala wana laboratoire wana oyo esalaka mosala ya kolukela mwana sombi ya Congo ndondo na CPI réseau lezongi pe awa nalobi ke benga na émission moko plateau spécial na kotanga kombo ya bapanzisa avec des preuves na kwa kotangela bino pe kombo ya baacteur politique bazali impliqué. Voilà. Jean-Désiré Mbonji, ce que j'ai vu là, Azere Moko Yabankoum, la 4e mouvement de libération du Congo MRC, Molobeli Yabane à Kisasa, la 4e assemblée provinciale, Azere Mobianga Miabicho, il y a plateau spécial, il y a Mokolo, Moalelo. Lelo, Tozere Kolobe Ali Kambetali, Makambo Bazere Kolekana, réseaux sociaux, on a prophète politique, Singaya Pakebo, Jean-Pierre Bemba Gombo. Alors, Bakite, Désiré Mbonji, Azere Kopé Sabiso Biyano. Na zongi sous ce pas na yo mwana mboka. Na yo ki maemanso yo lobi. Likambo yango ndenge yango lobami. Ndenge zere ko komama na ba réseaux sociaux. Ba commentaire ndenge zere ko salema, ezere ko pesa participer mawa. Yo zali moko ya bankumu ya MLC, ba zwakali baku ya kokutana na prophète politique Jean-Pierre Bemba. Moral na ye na tango oyo. Ezali penza boni. Kimia. Mwana bato. Kimia. Bon mesano. Moni mo santo kati na ye ekolo. Yebe ekolo. Ministère de la Défense. Yebe ba dongoni so baza wapi. Ala yi prakuse. Tenye za puta jumelle. Ala kotala. Kimia mosala ya kopatela ekolo. Le chien aboie, la caravane passe. Jean-Pierre Bemba Zako Sala Moussa pona ekolo. Nzambe aibi. Wana kina ya télévision, to kina pente Jean-Pierre Bemba Fadi penda zali kina sa saïp de Flori Mbenga. To uti stade, to uti aéroport ya Njili. Na 2006. To Zakoya. Et tout le coup ya bateau.
ikwe tokomi na boulevard Lumumba tokoma pembeni na première rue masasi ezouta na stade ikwe tala démarche azokenda assurance azokenda elembisaki oyo ezalaki kati na ye te akendaki te na stade mpe asali meeting. Jean-Pierre Bemba Gombo ndeko Flori elike na ye ezali na nzambe oyo balobelaka bakoselaka ye na CPI na bandaki na yuti koloba ya bino azalaki toujours moralement fort oyo boye ezali lokola mwa nzinzi azolekanaka pembeni ngungi mpe soko finie boya esili ezali ngungi ezali nzinzi mpo balobeli ya MLC te mpo awa bazolobela entourage ya mokonzi ya mboka bazali bato bayebi mosala te bazali koyekola Flori Mbenga nayebisaki wake mpo ozala acteur politique ezali mpe na likambo tobengi kotanga un homme instruit moto oyo biki ezali mwa molai biki ezala mwa molai awa nazali koloba soki boke botuni Dudu Mutiri akoyebisa bino que un acteur politique un dirigeant biki il faut ezala mwa molai lelo baréseaux sociaux mwa to contrôler yango ezali te nakumisi mingi initiateur ya projet ya loi wana ya ko régulariser secteur wana vraiment longonya na ba parlementaire na likambo wana pona nini ndeko Yannick oyebi yango malamu citation biso to sala de tozwa cours ya dissertation tango lobi likambo il faut sala nini citation référence baloba nano batuna bato yango bayebasa batangaka réseaux sociaux botuna soki omoni yango tuna journal Afrique Jeune Afrique parution édition numéro combien date na yango pe auteur ya article yango nani journaliste oyo accordaki interview nani ayebani kombo yebani biso to vous comprenez oui. Non, c'est-à-dire na Jeune Afrique nani ayambaki asalaki interview ya Jean-Pierre Bemba. C'est ça l'intellectuel. Je revis en mot. Ezali revue numéro combien? Édition numéro combien? Pour Yose Mopandi Sango, Florine Benga Mopandi Sango. Émission de Sali Lelo, date nango yebani. Ngonga pe yebani. Tant et Salé Ngonga boni minute boni et koyebana. Mokolo soki mbula tukumitano. Balobi désiré mbonzi alobaka boy. Bakotuna na plateau ya nani? Oh na plateau ya na chaîne nini? Ote na CCTV Canal Kin. Banani bazaki na plateau. Ote Florine Bengana Yannick. Omoni? Bon, sikoyo boy, journal, revue. Congolais nyoso azoyo kangai. Congolais nyoso azolanda ngai mingi bato internaute. Ba internaute. Revue nyoso de la taille ya Jeune Afrique. Numéro na yango ezalaka. Pe moto oyo accordé interview kombo na ye ezalaka na se. Bango bakamata review wana ba décliner. Pe biso to tuna François Soudan soro ezali bongo. Voilà, moi mboka Désiré Mbonzi wa Mbonzi, tozali vraiment kokuba na masolo na biso elongo na yo moko penza ya ba MLC moto ya pene na onsomi ekolo Jean-Pierre Bemba Gombo. Est-ce que moto ya Bemba ozala pembeni ya moto lokola Tshisekedi ezali ko ningisa bato mosusu tolo babongo badongolo miso ya liboso tala na biso na komi baleza wana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali ebele bazana akata bango kwanga tango abomi FCC cash ozoyoka tango abomi FCC cash ebele mingi balela bamona couple na bango esala nini esila Jean-Pierre Bemba tango
asundoleli bango la muka. asala nini Asundoleli bango la muka. Tango asundoli yango. Kanga katela bango kwanga. Tango union sacrée bandi. Bande komisu ya la muka bazalaka na ye. Bakei bakoti masolo. Tango masolo bamoni bango bayende masolo ya mboka. Ngana kanisa ke masolo ya kope. Babendami. Jean-Pierre tokenda habite ngana yakinde pona mboka. Bango bakanisa ke ende kope. Te Jean-Pierre Bemba nga kope te ngana yakinde makambo ya mboka. Bosomi ya ekolo. Ozoyoka likambo. Ezali na baoyo. Bazali na kanda ya Tshisekedi po. Akateli bango kope. Ezali na baoyo. Bazali na kanda ya Bemba. Po akatela bango pe kope. Sikobwe bilombe mibale balota la ekolo. Balota la mboka. Bakolinga bango te, bakoluka kokabola bango. Et puis na bakisa kiao. Ndeko Yannick na lobaki esengelo za la moto tanga. Soki moto atanga ya solo. Po okokene pe na classe, okenda kana classe. Mais bongo ezaka vide. Nipe oko sombi ne ba mesana ba diplôme motu likilele. Mais okoye bakoloba yo ya moi politique journaliste ce qui na lobiawa mopanzi sango oya kokomela article ya boy ayebi tete journal wana édition wana ezalaka na date na auteur na yango omoni lokuta monene esiki sali soni ken kuna ezebe changa cop professionnalisme ezalité. Professionnalisme ezalité. Ya mibale okoya komona ke to lakisi bino sikoyo ndenge nini bango kwanga na bango ekatani na FCC cash pe na lamuka. Très bien. Ndeko na yaki kokoma na esika na koyebisa bino pe na kolakisa bino yango. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant. Bango Mibale. Bayebani Lelote. C'est un sérieux problème, hein? Neko Flori. Bato Bayaka Koya. Bato Bakota Kanesika Kokota. Oyebi Batote. Yo bande batete ngai na Jean-Pierre toyebani malamu mais okobosa na temu tomoka ko maro ngane tozaka na école primaire yo koyeba yeka na ifashiki ya soki na wapi mais yinga bazaka na école primaire moto école primaire do dondo OK yo bakena na école primaire école ni notangi bon teme ngana ye to ba cousin to botama même âge to kesani kaka na 3 mois. Ça veut dire que Batomi Balewana Bazali Batoya Boanya, ce sont des garçons éduqués. Bana Bakoli, des garçons bien élevés. Bazali na kadi na bozobo ya bino ya biloba loba, ba polo ya cité té. C'est ça et là quand bozobo za la rassurer en Goana. Bazali bateau de grande éducation, de grande valeur. Ya ko suki sapo bot ko bala mituna mabino pona moni Florian tala ngami so mabe ngape na kobanga ete Jean-Pierre Bemba yokai na makambo maso mais biloba loba ezalaka pa na ete c'est pas sa nature pas ebisa ki bino na remise et reprise l'heure n'est plus au discours ngonga yesu ya ba discours te ya ba fake news te journal d'Abino Anate. Il s'agit d'essuyer cette humiliation. To sambwe mingi, moi mboka, tout moi mboka moke. Oyoke, ce qui va traître à l'olenge wana bato wana, o balo koma ba traître à l'olenge wana basili, batiki musala wana. Lokola Jean-Pierre Bemba tiki si bango musala wana. Au comment na ba pays voisin misusu bakofuka mabango moko bolimbisi
tu es bien que ça qui bisote vraiment tous à bandeko matondo mingi Jean Désiré Mbonzi tolingi tosema na libongo kasi motuna mwe mokoki kozanga te na libande ya masano ya martyr Jean-Pierre Bemba sakoli bomoko ya union sacrée atalisi na bana mboka te bango banso bazeli simi atata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe tozali kolika te maloba maende mapesi balaboratoire ya badongolo miso pasi ya kolamuka mpona kobanda bikoma na bisalasala kasi likambo ya kokamwa Bemba azali kosakola bomoko te tozali simi ya Félix Tshisekedi Tshilombo na moto na ye ekoti alati ekoti ya ye moko Jean-Pierre Bemba Gombo elakisi boni Flori Mbenga ekoti wana bazolatisa nde yango wana Jean-Pierre mais Bemba. comment je kombo na ye te nakamwe Flori Mbenga kombo na ye yango wana mais so otali chemise na ye bakwanga alati bwe union sacrée aw tala malamu union sacrée wana eyande na motema union sacrée ezali kuna babenga ngo nini autorité unique azali te kuna eza présidium tika na profiter na te ya bango union sacrée ezali présidium ezali lisanga ya banganga ezali lisanga ya baparti politique bakutani baparti politique baye bazalaki obuso banzela ya mekanisi bango wana basigné pe bavandisi oyo tobengi présidium ezali te ndenge ezalaka na ntango oyo ya FCC non le président a dit le chef a dit te kuna ezali rotatif oyo akoprésider esili mosusu akamati ainsi de suite les 7 patrons ekeseni na FCC union sacrée ezali esika moto nyonso azali koloba esengelaki yango ozomona badrapeau modele nyonso kasi bana mboka nde balobi bana mboka balobi esika wana bongakela te koti ya Félix Tshisekedi Tshilombo pamba te bango basi bazali nsima na ye Flori Mbenga badrapeau esengelaki bolongola badrapeau nyonso po drapeau na drapeau ezali kolakisa biso oyaki wana toyaki kuna kofukama liboso na ekeko te toyaki wana koyebisa bato tala unité soki boyebi ngai te tala ngai Jean-Pierre Bemba nazali na kati ya union sacrée ezalaki lite ya monene yo komona ekoti mosusu wana MLC bato baza na kati balati MLC okomona moto alati UDPS okomona moto alati nini FDC e allié oza komona soki obaleye malamu okomona bilongi ebele eza kolakisa nini boyike na kati ya bomoko omoni setina wana omoni Jean-Pierre Bemba a affiché kombo na ye abingai Bemba naza na kati ya union sacrée na mibombi te nauti komona wana drapeau moko eleki wana bakomi UDPS kuna na kati ya union sacrée tala botala bino moko baimage okomona kuna ba UDPS ACP AFDC baparti politique ezolakisa la constellation omonaka lola soki otala lola na mutu omona minzoto ezali sanza ezali ndenge na ndenge nyonso wana esali babengi la constellation lolenge moko lelo union sacrée elingi koloba Mbuso Kudia Pwanga Bahati Mkwevu Vital Kamerhe Jean-Pierre Bemba Gombo c'est ça lisanga wana akomi bomba te yoko ba musu baza wana bazo sa lokuta na butu allô Jean-Pierre c'est moi te Désiré Mbozi ngonge zali ngonge tambeke yani kinzeki momo tuna ya moke mwana mboka Désiré Mbonzi wa Mbonzi kotala ma nyonso o elobami est-ce que bino mo bozali komona te bazali ko kabola bino na kati ya union sacrée pour être ba créer ba candidat présidentiable na mapona ya 2023. Très bien. Bakoko kamupa oteo ozalaka pa alanga nzembo 119 diabolos nani diabolos bato wana
bala diabolos Matondo mingi Désiré Matondo mingi Mbonga bina kotuna moto likambo yanga 30 secondes 30 secondes mais bobenga kinga pona nini 30 secondes Casto bobenga kinga pona nini 27 merci tokobanga eloko te mpo lolenge ya Félix Antoine Tshilombo lolenge ya Jean-Pierre Bemba Gombo ezali lolenge ya kokabwana te bango mpo na mitu na bango ezali nde mosala na mitu na bango ezali nde ekolo na mitu na bango ezali nde te mboka na biso ezonga na bosomi na yango non négociable. On ne négocie pas avec les terroristes na mitu na bango na mutu na Félix Antoine Tshilombo c'est cela à lobby. On ne négocie pas avec les terroristes M23. Pas de négociation. Ils doivent déposer les armes et aller auprès de leur maître. Jean-Pierre Bemba à lobby en haut. Souveraineté en Boka. Unité en Boka. Intégrité territoriale non négociable. Ozomona. Kala lulenge batumi bale makanisi lulenge moko. Yango wana bandoki na se adra. Ah. Kondo Lombo Makadi asekwa tako sekwa yembe la bango nzembo Matondo mingi ngonga na biso ekomi na suka bandeko balandi tozalaki ne sengo ya koyamba pona bino mwana mboka Jean Désiré Mbozi wa Mbozi moko ya bankumu na kati ya mouvement de libération du Congo MLC elongo na prophète politique singa ya Pakebo Jean-Pierre Bemba Gombo makambo makoma makimba mazali kokomama na nzela ba réseaux sociaux mais bazali koloba tongo poko butu moi Jean Désiré Mbozi wa Mbonza limboli pe ya sakoli mango te mazali makambo madokuta ezali fake news yambo te to kabwana Bruno Nzinga kotia caméra liboso ya Désiré Mbozi wa Mbonzi akotala caméra pe akopesa liloba ya bokabwani na bana ya Kisasa bana ya Congo pe diaspora congolaise ba bazali ko na biso sasa ipi okoyebisa bango boni yambo te to tikana biso na yo bana Congo ya diaspora pe ya RDC mupepe mabe ekoti na mboka basali tope ba antenne ya M23 oyo bazwami na kati ya classe politique bazwami na kati ya presse bazwami na ba milieu socio-professionnel na milieu d'affaires batelemi po babundisa ekolo na biso bamipesi misala misato mosala ya liboso ko décourager ba acteurs politiques oyo baza na kati ya union sacrée ko décourager Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko décourager Jean-Pierre Bemba ya mibale bakoti na mosala ya lokuta kokosela bango makambo ya misato bango wana bakomi na unité avec le Rwanda avec le M23 toko senga na bino moto soki apanzi sango lolenge balobi ya Jeune Afrique botu na bango numéro ya Jeune Afrique yango nini auteur ya interview ya Jeune Afrique wana nani botu na bango pena sima boya kopesa ngai eyano to bengi yango fake news. Jean-Pierre Bemba, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la nation. Matondo mingi Jean Désiré Mbozi wa Mbozi likambo na likambo bandeko balandi ezraka ne bandi lezaka pena suka ngonga we pesa mera kibiso pona koyambela bino mwana mboka Jean Désiré Mbozi wa Mbozi moto mojali yango wana ekomi na suka pena zali kolikia te bolanda ki penza na bokebi biyano biya pesi na mituna miye to bongisa ki pona ye lelo tozraki ne sengo ya kozale longo na mwana mboka Yannick Nzwiki ya Canal Kin Television oyo mituna mizaki penza na tina pona kosonga bino bana mboka koyeba bosembo bozali pai wapi po ete kimia ewumela kati na mabota mabiso Jean Désiré Mbozi wa Mbozi longo Yannick Nzwiki totondi yo botondi. Merci mingi. Botondi pena bino banso bozakiri baku ya kolanda biso awa nengumba mokonzi Kinshasa botondi na balandi ya Canal Kin Television CCTV Radio Liberté Kinshasa botondi na Doudou Montiri Bruno Nzinga botondi na Jean Pinjonji Maréchal botondi
na bandeko bantu na ngambo ya région finale na ngambo ya Radio Liberté Kinshasa masolo makomi na suka botikala malamu kimia boboto pe bondeko o mabota mabino kasi bokanisa maloba ya bakolo nungu ebomaka mboka tosala keba na yango botikala malamu.